Karine Mokonzi la baronne Makambu leader ya ba voix féminine tout parce que mutakobo ya zate mama Tchalamwa na pesi Makambu. Mama Tchalamwa na confirmé Karine Mokonzi a danger ba voix féminine alegi bango tout. Nana koboya maman national andimi mutu yo boya yo zuapi. Maman Biliabel andimi mutu. Maman Biliabel andimi Karine Mokonzi a danger. Wana to beta acoustique to pesi bino faire rigole le premier. La deuxième Karine Mokonzi la baronne. Merci na vie na ngambetenge mais Karine aza Makambu. Fitiri na msona wilo longombezo goya. Parce que tuna de jobe a komi na mambu ya Karine ngana komi attaché de presse na ye. Zini kumbi botuna zini aza nani? Na mangba Karine aza directeur en marketing. Toi na ta Rolanda binote. Biso calendrier est trop chargé par rapport à image. Calendrier est trop chargé donc niveau exact match exact ba chronique fois donc toi ta Rolanda binote ba chroniqueuse mu dans ça toi ta Rolanda binote ba ta maboke ba komba chroniqueur na ba chronique fois toi ta Rolanda binote ba sangani ba sale kirimo boy na ba manike na ba ken piana ba ça la campagne de dénigrement ba ça la campagne d'intoxication contre la personne à Karine Moko yazane toi déjà do pumbwe. Tobota marnabe toi les rendenge moroté. Parce que innocents ont raté té. Banda mike pesa Makambu. Fitiringa ye na we rançon le roi de la forêt. Nzamba za mettre à tant de circonstances. Et comme il t'a innocent. Dondoa innocent dondoa nga de Djoubek frappe en onabi dondoa na yo dondoa 90 millions de vies na YouTube ama segete. Ozu wapi. Yo pe bapé sa yo. Merci beaucoup na faire rigoler la chaise de nuance Mister Lova en acoustique, pesi court. Pesi court. Parce que na ba tout ba bête acoustique. Acoustique ba bête ko faire rigoler ezate. Faire rigoler coup de chapeau. Sur la mama site, ce totalement mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonza bas. Il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé loi sur le biso marambeade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga Makambu, poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Indusa. Victoria est certa. Amen. Tchiki. Pesa Makambu, Marma Pesa Melaudi. Balubi Pesa Loko, Zwe Loko. Solo là-bas, solo là yo. Tu solo, on te solo, tu ne solo pas, on te solo pas, mais on te dégage par rapport à l'image. TV combien l'engine, ça me TV ça radio, TV comme radio, et ngai et de Djoubek, na robuka caméra. TV est combien l'engine, ouais ça émission 100% polémique. Ngana za mutu ya polémique, na vivre na polémique, na lire na polémique. Ouais ça indusa, ça évangile. Par rapport, les évangiles, les écoles Mobimba, et honorable les arrêts Bababas, le baloba manga passe minungai, boucherie à Nyama, parlementaire Bokungu, parlementaire Tropicana par rapport à image, vous avez une mission à chaud par rapport. Ba chinois nazo le labino mabe, ba chinois nazo le labino mabe, ba chinois nazo le labino mabe, ba chinoise nazo le labino mabe. La Chine, par rapport à fidèle à Djoubek frappe encore. Nazo le labino mabe. Bana membre, pesa makamama pesa melayo de Djoubek frappe encore. Nazo le labino mabe. Grand prêtre mère Mimi Solange, Mami Solange nga de Djoubek frappe encore na lelio mabe. Pauline Chako nazo lelo mabe. On a tete la mafumbe le kuma bana batete la. Nazo lelo mabe, Pauline Chako nazo lelo mabe. Léa Gétrude,
choupette nazo lelayo mabe ya balobi TV combien lengi popolipo boko tala bapale ko zapete par rapport à image silence de Djoubek parle mbanga na mbanga international naza mutu a vérité na kokufa pona vérité nga na banga ka mutu te na banga ka grand prêtre nzambe na banga ka nzambe pona souffle de vie na l'état parce que la loi est na tout le monde na banga ka été na guerre combattant na guerre ka na 45 na guerre 14 na 18 boka soka lipinga ba soda ba ke etumba par rapport à image bolela qui trop bino ba fanatique papa chéri Jibem Pianel Salvatore balle de match après le confinement mbala moko ba so larguer plan c'est le marché des disques papa chéri lo boua ka balle de match donc album écoute na balle de match et ngai par rapport à image album écoute na balle de match parce que ba clip presque tout est vidé déjà ba fanatique toi papa chéri Jibem Piana El Salvatore de la Patria Motopamba l'enfant du pays Bogar moko boza enveloppé du soleil Jibem Piano ratakate boka ba omba boka nsembo ba chanson lokola ba album lokola ba TH ba album lokola ba Titanic papa chéri tembeate disque ezate na marché ma betrandu l'impact na idéologie et ça un artiste musicien congolais mon côté a betaka concert vieille puis le roi papa chéri Jibem Piana au mona ba vuandu ba patron ba bazwa mbongo Jibem Piana c'est la classe. C'est la différence par rapport à image. Machine à musique, ou BCBG. Papa chéri, bas des matchs Zoroya. Par rapport à image. Bas des matchs Zoroya. Après le confinement, bas des matchs Zoroya. Par rapport à image. Artiste MC Bouron Pela, Jarman, Boyebi Bouro Pela. C'est un grand artiste. Boura Binara danger. Boura Boara danger. Boura Yembara danger. Toyebi Biso Tunarata quartier latin international. Tant présent Fali pour pas Telemiawa. Présent Ferrego la Jésus de Nias, mystère Lova Telemiawa. Jarman Bouron Pela Jeko na Katikati. Na LC Boka président à présenter à Quadra Koravan Yemoko Sonia Mbelo Babeta Aliko Fité icône la musique congolaise, les créateurs de Ndombolo. Jeko Bouron Pela Mbanza Kongo Zogoya, disque ne Mbanza Kongo Zogoya. Bourasa na colère et à danger parce que Mbanza Kongo avec Fox, avec un pacte na idéologie par rapport à l'image. Mbanza Kongo par rapport au Pesa Makamara, Pesa Milao. Fabrigaz, les métiers noirs, clip, conception générique, il y en a qui toquent, rien à dire, rien à prouver. Fabrigaz doit dire Makambo déjà, Ratakate. Moutazoua, rumba congolaise à mettre en jour. Donc si Fabricas ça yemba, vous allez sentir non. Moi Moubalo c'est un garçon à féliciter. C'est un garçon à talent. Check Fabricas les métiers noirs, Makambo. Fabricas ça Makambo. Merci na conception clip qui toko, Makas. Côté à chorégraphie qui toko. Rythme des instruments musicaux qui toko. Clip moko donc en tout cas Fabricas, coup de chapeau à toi. La villageois tout donc tous a toujours c'est ma Fabrigaz, Tchèque Fabrigaz, les métiers noirs, les maestros. Villanova est un village. Village kuna attitude moupe. Kuna tous en attitude moupe. Biso ba villageois Villanova. Et ngaye par rapport à image. Générer d'abino en wana déjà. Innocent Baloume, c'est bon. Innocent dans l'andagi plan qui toko makasi donc innocent pour ta ratakate. Bilo tozo bete zo pesa makambu donc innocent. Coup de chapeau à toi, tu as innocent par rapport à l'âge. Si il y a comme un grand prêtre, roi de la Kouraman, le roi de grand prêtre, le roi de la forêt, le roi de grand prêtre local là. Fali Poupa, du câble à merveille, le roi de faire égaux à Jésus de Nias, c'est que innocent ils ont la scandale. Parce que innocent ils ont raté. Banda Mike pesa makambo. Fitiring aye. Na ouais Rançon le roi de la forêt, tout le monde a un clip. Fiston c'est Jésus de Mbandaka. T'as la conception clip on a Mickey de innocent promettre déjà paix sa makambo. Bana t'as la clip on a. Toye tout le monde y a featuring na Koffi Olomide parce que Koffi Olomide des artistes ça m'a séquité. Tant qu'on fait numéro ça la featuring non c'est qu'à sentir qu'on étoile aura. Au sein de makambo n'est pas na idéologie. Elengambongo tout le monde innocent bi na quoi dans le Koraman et pesa makambo. Par rapport à l'image, au bout d'un mouton dans makambo nae.
nzamba za mettre à circonstance et comme il innocent dondwa innocent dondwa nga de Joubek frappe en onabi dondwa na yo dondwa 90 millions de vies na YouTube ama segete ozu wapi yo pe ba pesa yo une chanson, une très belle chanson éducative au sali rien ba masa ba sala yo boy comme na suka ngonda ba pe soni no ozwate eza biblique so sala gate o liate l'homme mangera la sueur de son front. Tout travail procure l'abondance. L'homme doit travailler pour vivre au salarateur au liate. Une très belle chanson innocent. Coup de chapeau na innocent par rapport à image. Pesa maman pesa melo. Merci beaucoup de faire rigoler la chaise de nuances. Mister Lova en acoustique. Au petit court. Petit court. Parce que tout va être acoustique. Acoustique va être faire rigoler exact. Faire rigoler coup de chapeau. Au pesa bango devoir à domicile acoustique à liboso. Au betara na mindele. Si lelo défi wana muta relevant wazati. Oui, on a deuxième acoustique. Si lelo. Baso kokate. Baso l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Baso musique. Faire rigoler Mister Lova par rapport à image. Viens à Félix Wazé quoi peu danger à article 23 au bêta. Ils ont un impact dans l'idéologie Wazé quoi danger à ratakate banda nous autres maman misuni ti lelo. Tu vois qui demande le peuple Makambu monstre d'amour à Makambo parce que orchestre mort de la RDC et kokani non orchestre présent Félix Wazé quoi na chorégraphie ezalakati la chorégraphie et puis na coutrement ba danseuse moi ba danser ba la takitoko ezate ba orchestre musu danseuse azo la tolo la chel moko boy danseuse azo la tolo le roi momeli bangi moko boy le roi mona moko boy lekana mozo mona Wazé kwa soki ba danseuse ne ba telemi bongo ba telemi on a podium et ça la plaisir par rapport à l'image, pesa makamama pesa milao. Viens un monstre d'amour aux dangereux à Makambo. Article 23 to moni aux autres biso image à Charlot. Image à Charlot. La conception à bongo de force à muku à bongo. Force à la ka muku à bongo pour la conception à ndengwana. Otali qualité à clip. Monstre d'amour en tout cas félicitations vieux grand prêtre aux Makambo. Karine Mokondi la baronne Makambo leader ya ba voix féminine tout parce que mutarobo ya zate mama chala mwana pesi makambo mama chala mwana confirmer Karine Mokonzi a danger ba voix féminine alegi bango tout nana roboya mama national andimi mutu yo boya yo zuapi mama mbili ya belle andimi mutu mama mbili ya belle andimi Karine Mokonzi a danger na ba voix féminine tout mutale onga Barbara Kanam là-bas par rapport à image onga Lorette la perle zalana nkuna quoi. Onga Cindy Leke à la Reine Star, Cindy Ndazali, Cindy Ali, Cindy Leke, grand prêtre mère, il est personne à voix angélique. Onga Nathalie Makoma Zana Pembeni. Onga Claudia Bakisa Zala Pembeni, acoustique yangoana, to bête acoustique, to pesibino, faire rigoler les premiers. La deuxième, Karine Mokondi la baronne. Merci Navio Nangam Mbetenge, meilleur guitariste RDC Mbetenge, wa danger. Mbetenge, Mutabo Mbetenge Azata danger. Banana quartier latin, Azama Kambo. Mbetenge, merci. Parce que ba vie moko ba jaloux ba contre molema, bantima ba keto. Ya keto contre molema tima. Si ba Olivier moko boye, na suki nanga kaka, na boy nanga kufaliwa mama ki pa vita. Na boy na kufaliwa ya koko nanga Patrice Emery Lumumba héros national. Ba Olivier moko boye par rapport. Karine Mokondi la baronne en featuring ya makasi na Chili. Chili c'est un grand rappeur au Europe mon babobi Chili. Karine azo beta na Chili biso zo kende. Ba fiti bino bokeba. Karine Mokondi en featuring na Chili et puis maison à la belle à Gaillard. Ya Vimbova. Maison à Chili, to zawa na bino. To un système à vitrine, to mon abilo et mon abisso. To un système ya vitrine, veut dire to mon abiloko, veut dire bilo repèse mon abisso. Bozo pour la bozo di matin, Karine Mokonzi aleki bino. Bon, bino ba chronifuati, ba chronique moi pamba, bozo na impactité. Bozo na idéologie te, ata bo sangani na bino. Karina na tango landa bino te parce que nga de jubeno na legi bino tu wana na mbanga. Na legi bino tu na mbanga.
ngai l'homme créa l'image de Dieu na leki bino nyonso na mbanga boko sanga na bobenga ni boye boche tige na obeta bino indusa oso comprendre kari daza makambu fitiri na sona wilo longombe zoko ya parce que tuna de Dieu ba komi na mambu ya Karine ngana komi attaché de presse na ye Zini kumbi botuna Zini aza nani na mangba Karine aza directeur en marketing donc Karine mokonzi kala mingi te bon na featuring na inos bi aro yema na innocent ko bina na innocent aro yema na fela sauf awilo longomba makambu ba beta indusa na Chili ko pesa makambu par rapport babota makamukonzi te bakoma kamukonzi bakoma kamukonzi te babota makamukonzi na sali erreur ya parlementaire bakoma kamukonzi jamais babota makamukonzi mutakoki ko kufa lisusu te Karine ko mindoki parce que ta relevation yaka na vie ya mutu bitumba petele makamakazi par rapport tant mutu ko pesa makamu na niveau internet ko mi word parce que international ba mingi te ata ba artiste monsieur contre na bango bele ba ganga ba bina bango te ba mambo internet te ba international ba mingi te za ba présent fali poupa ba international ba we ranzo le la forêt ba international ba Koffi Olomide ba international ba Karine Mokonzi ba tout ba za local musique ya ghetto musique ya communauté congolaise musique moka bobe ba ressortissant RDC ya République du Congo ba à travers le monde ba yo kaka biso siko to franchir ba frontières nationaux to kei tina suka mboka kuna na ba Alaska match ezate par rapport à image les chiens à bois la caravane passe tant yo l'exatant ko tonganga de Dieu frappe encore nga nazo kende nazo talama tant yo l'exatant na yo ya ko tonganga les chiens à bois la caravane passe tant yo l'exatant ko tonga Karine Moko les chiens à bois la caravane parti au mona na mati avion ka bona kena ngamiki yo tikeno kana donc tant yo zo ta olande la vie nanga nga na concentrer pour na temps concentrer mutu te na concentrer yo za nani la vie yo pesa yo ane lokote oza choisi ma tata le grand maître le vénérable maître te oza tête d'endai ma boko banki te oza fie nanga Jos Tambwele Sedwa te oza Pauline Chako mama Pauline Chako te oza Léa Gétrude choupette chou de chou attends tu as carte nga tu as carte bana la na mutu monde des intérêts bato bana la bana moi papier kabela nga moi papier nga lela papier la toi na temps Rolanda bino te biso calendrier trop chargé par rapport à image calendrier trop chargé donc niveau exact match exact ba chronique fois donc toi na temps Rolanda bino te ba chroniqueuse mu dansa toi na temps Rolanda bino te bata maboke ba komba chroniquer na ba chronique fois toi na temps Rolanda bino te parce que ba fiti boza ebele mais bo sanga na bo benga na boya boko memama bozo coup de tête pour la biloko edingwe moto na ngenge na corps na sa biloko ya edi na za na biloko edingwe moto na ngenge donc mutako ko kufa te soki mutu succès ndenga de Dieu fa pas succès baninga bo bako panzanga sanka na bino ba dongolo miso ya internet alekisi mutu boy asali mu ya didie mokonza ki okufa te abelaki grand frère akufa omi Karine aleye omoni amuko signer ba contrat ba maison minene ba Chili ale grand frère tanga zo ba aoni sa Zaire azo balusa internet la baronne mami ya YouTube tanga zo balusa aliaka mutu te parce que va beta ndula anisa no Zaire po Koffi Olomide bengo la patronne ya ba journaliste nyonso a généralisé na TV net c'est Karine Mokonzi est-ce que Quadra Koraman a se trompé qui je ne pense pas ton attend Rolanda binoté donc na ba na petit na janvier petit nanga bire petit nanga nyama bato ka ba bire batama babe moko bo talo bali mwasi bo petit eloko te mais pas moi ça boa kisio c'est quoi muta yombo o senga basalo délivrance kwa muta libabe muto ka janvier okumisa ser moko boy nani comment on est nani ser wana tinda wana ne lokote a seul ba transfert ba banga ba ko $500 ba agence banga ba ko $1000 yo kumisa mutu moko boya Myriam
Ce qui Myriam Mobo a commis, ce qui Myriam janvier, a ça va transfert à $20. Match exact. La commune est tranquille, la commune est calme. Mon kondi yogo, par rapport. Faut qu'on se le dise. Basangani, basale kirimo boy, naba manike, naba ken piana. Basale la campagne de dénigrement, basale la campagne d'intoxication contre la personne à Karine Moko. Yaza nettoie déjà do pumbwe. Tobota marnabe toi les rendenge moroté. Moutamta nettoie ne le longinaye, vient en Jagger par rapport. Vient en Jagger. Kofi Olomide Quadra Koraman, le vieux Sonia Mbeli, icône de musique congolaise. Kofi Olomide Makambu a un impact d'idéologie parce que Moutamema lix la musique congolaise. C'est Kofi Olomide Quadra Koraman, le vieux Sonia Mbeli. Moutasali est musicien, pour musicien Kala considéré dans la société. Azal roi moi voyou moroboye, le roi moi un vaurien moroboye. Kofi Olomide Rosala non musicien faut autant en Tchiki premièrement parce qu'il a licencié à Bordeaux, vient à Bissau Boga, Quadra Koraman. Elle est vieux son Mbeli. Kofi Olomide changer ba donner que non musicien ça peut considérer à ça la valoriser dans la société. Tout le monde dans le film la vie est belle. Maman Dingari be robala mwana nae. Ma fille avec un musicien jamais parce que tant que musicien est l'autre côté. Musicien il m'a papa moko boye. Musicien il mutumo ya pamba mutumo mon meli bangi moko boye noale mission il noale. Musicien ka boye ba noale. Vous avez ba bino caché bo ça ba noale ba ventre bo lekana par rapport. Raison pour laquelle vient soit kala ba betra ba musique à solo mais ba bénéficier rien. Ba vie ba gagner l'autre côté. Bafé bazo kufa pauvre les ministère a quitté botiki biso soit kufi boy et comme kuna maman Olive Lembe Kabila otiki biso so ministère kuna kufi maman Denise otiki biso parce que ba ministère kalbaso ke loko de basaka ba réveil quoi dans ta sala que non ko au mon ami mon pao patron ah ministère mais patron l'équipe amakambu l'équipe patron d'entreprise bela minene au mon quadra lix ba car de parler makambu. Kofi Olomide Quadra Koraman le vieux Sonia Mbeli babeta alikofité le 21 février azana Bercy azongi sou na Bercy parce que banzela na ye puis ba Bercy babeta ngo ba dada Quadra Koraman Sonia Mbeli babeta alikofité masa nanga jusqu'à cabriolet ndo liambala masa nanga mbao ndo liambala le 21 février Quadra Koraman Sonia Mbeli Kofi Olomide na Bercy. Bercy ko tonda parce que tondi ça bazeni de tonda ba Olympie tonda Bercy donc mbala donc azo zonga suwana de bana poto quoi dazo ko ya Kofi Olomide Sonia Mbeli mo pa mo konza zo ko ya le 21 février na Bercy ba misia poto attention na bino bokeba via za awa na orchestre na bazo kemba ba omba ba masa na ba bébé J3 Bamasa ba jusqu'à cabriolet bazo souffrir dans le quartier latin bon on vient ngi ko beta na Bercy comique via tika ba petia awa azwa bino ba misa poto bo lekana bo vida ba soleil ngonga bo sila ba vie na nga banani Jordan Kousa bo sila ba azwa bino bo vida kala ba azwa de ba mission baza ba na chaleur ba ye poto ba beti ndoule la qui s'est passé spectacle ba préparer awa. De si bon a idée que Quadra Koraman a joué bien mission à porte ba Gibson par rapport ba Junior Ambri ba joué bien noté à Okene ba Petro ba souffrana awa ngana ebisubino je vous informe bon désespéré parce que Quadra Koraman a betandu le wana na binoté ba Suzuki lu ba sila kala ba boniko et comme ma seki donc ba maso ba na chaleur de ba okende hein to na soba modogo na podium to na soba mboshi il passe na podium. C'est quoi ça? C'est jouer avec la musique ou quoi? Silence des joueurs qui parlent, c'est international. Bana poto bon na Quadra Koraman na délégation ya ba ministère quartier to baza awa. Ba massa zo ba ya, ba car ba maso ba foutre la raté, on foutre ba parler, ba ni ba momi, ba bo taper na poto ba ko botisa ba momi amikili. Bo botisa bango bo so makambu, ba so ba doki. Par rapport à image. Manga na manga international.
De Djoubek frappe encore. Qui a dit que De Djoubek frappe encore? Beta Indusate. Et Ngaye, bana membre, nazole la bino mabebo s'abonner massivement à la chaîne Impact na idéologie. Congo Victoria Télévision. So betika Congo Victoria TV mo bimba mo De Djoubek. Bana membre, nazole la bino mabebo s'abonner massivement. La Chine bo s'abonner massivement. Midou Koulibaly s'abonner na Congo Victoria Télévision massivement. Par rapport. Nani li sous vraiment. Bon s'abonner Congo Victoria, Congo Victoria, Congo Victoria TV. Le patron des patrons JB Kumaluta de Djoubek Yeo Makambu. L'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ. Bakana nga me waya, nga banga mutute. Na banga nga l'état na Nzambe, na banga nga mutute, monore toboka. Boucherie ya nyama ya Tropicana ya Bokungu. Ngali nga kutu guerre, nga rando, dalela rando fort. Ba fiti to chabino kate. On a vanda la boula la ba manike. On a vanda na boule ba mania star mo bo malika. Ah. Oh de Djoubek na vanda ma boule soki moura mo robo tant yati na boule soki janvier mo robo kaso boule nga ba na membre, na boule nga ba mama autorité. Na boule nga Pauline Chako, mo ba nga boula. Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes. Na boule nga Élysée Mbemba de Nantes. Na fait na boule Chris Baka Leroy. Par rapport Léa Gétride, Choupette, abina de Djoubek Olanda bango de baba fourmi mi ke. Par rapport Mami Solange, maman présidente, maman mon côté de Djoubek, kocha bango kate baba fourmi mi ke. Succès si la bango yango wana mona. Ba comme na bou inspiration ezati. Tout ça ba analyse na bino. Par rapport à image. Pauline Chia comment na mutete la bida de Djoubek na salelo nini tela nanu bazo tuna na salelo nini botuna mambo karma pas zali aza très bien karma pas za kitoko ane pas d'idéologie mais karma pas spécialisation na ezara odemba za musique ba kuluta zo ba beta ba papa so franco beta odemba ba papa na biso lutumba simaro beta odemba karma pas beta mingi odemba ye spécialisation na ye spécialité na ezara rumba. Donc, quand on peut générité pour la nini, on mission na compétence, on peut générer, mais il y a l'ingane, on peut générer, c'est la rumba congolaise. Par rapport. Et puis là, on a ranking, très bien, donc. Mais ça te compréhension, donc, car ma pas mon ma tête, ou à comment on m'a très bien. Bon, tout le monde a chance, na faire ego là-bas. Na habité par rapport à l'image. Manda chante na faire manda ko les gars faire ego la kaka na ancienneté par rapport à banda musique kala mais so tu vas on a indusa boy parce que la devoir on est pesama tant on faire beti acoustique liboso manda au fandika boy o tika la bana OK bon to so mona bazo et alors là bazo lancer ba défi yo so ko relever défi bazo lancer ba défi so ko relever ba défi manda chante a vient na biso mais faire ego la makambo orchestration. Il a fait rigola, na manda chante, il y a un moté. Sur le plan discographique, bah nombre d'albums qui ont impact, il y a idéologie, au manda chante, au fait rigola, bimisa et pesa makambo, bah chanson comme Maboko Pamba, manda chante à koka angote. Par rapport, fondé garde à Nabike, Ngeto, au contredit ngate na mamna loba, masanga da bombole, tonton, au contredit ngaite. Viens commandant Raus, donc. Je suis dans les bons. Match exact entre Manda chante et Ferrego. Match exact. Nationalité peut-être à vie à Bandara Liboudon. Au leki kaka na kikana na sikate na sika faire repérer sa Manda chante cours à prononcer le langage, comment chanter la guitare. Ba ko l'accès en musique va évoluer. Des technologies vont évoluer, des musiques vont évoluer. Match exact entre Manda chante entre vient Manda chante na Ferrego la match exact. C'est langage ça n'engage que moi. Et Richard Watana bebo bangate parce que bo benginge belé affiche wana zo bangisa biso toza ko banga et Richard si impact à makasi et Richard comme na monde pandaminium et Richard comme muta nécromancie et Richard Watana be akomi muto ako muta métaphysique akwa ko lia mutu na orchestre te affiche wana tozo mona ngo mi ange mi démon ezaf tant
tant flèche yaka et ça ezui dis que fait bêta par rapport dis que fait bêta maintenant on a la team faut ça na makubungu yo na makubungu to na la team tibuata au voyage ba poto karaboé mais faut kanganjo to na pentacle la likolo ya grand mouvement la team wata mi ange mi demo zoroyat affiche zo bang so yo mona bo mutakufi no orchestre mais ça makambu musique era succès il n'y a pas de succès sans bénéfice. Succès au fêlé à la raté. Succès au fêlé à la raté. Et ça makambu, c'est lui qui perd, personne qui gagne. Et ça, disent que Zoroya n'impact de l'idéologie, affiche pas besoin de bangis. Ah, tout le monde, c'est que aussi l'orchestre héritier. Héritier aussi, c'est un musicien. Et ça, ingeta, et ça makambu, c'est kumbe. Et bon, on a bongo. Faut qu'on en tout. Boko kanzembo papa chéri Jibin Piana yembi na goga ne richo atana be moto na tembe boko yoka basali fitiri na papa chéri Jibin Piana et Salvatore de la patrie donc ba mise belé pe baba grand balvarito solo ba beti vient nga japonais au kito deya polyvalent à gratter donc mi ange mi demo zoroya boko ka Bercy moi en animation parce que tout rwana massa na biso kunzardo ko karate massa so ambulance aye ba pesi makambo ko kite sur makambo to pesi na Bercy animation ezagitoko. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Bambote na bana membre na ba chinois ba chinoise. Maman autorité bambote belé. Maman Pauline Chako bambote belé. Pauline Chako, Pauline Chako moi c'est poto tango. Léa Gétrude choupette, chou de chou bambote belé. Mami Solange, bambote belé par rapport à l'image. Le beau relais sera bakata raté. Oui, le sera bakata qui na moto par rapport à l'image. Pesa ma pesa melao. Pesa l'heureuse loko. Viens nga Bob Jonga na matadi nazo lelo mabe mona kitambo solo. Viens nga Kula Jonga nazo lela. Clarisse Mbemba nazo lela. Komisa message nanga na Élysée Mbemba de na loba de Djoubek azo lela. Élysée Mbemba de Djoubek azo lelo mabe. Clarisse Élysée Mbemba de Nantes qui nazo lela par rapport. Pesa ma pesa melo. Pesa l'heureuse loko. Chris Baka Leroy. TV Romelenki. Chris Baka Leroy par rapport à l'image. Pesa makamama pesa melao. Pesa l'heureuse ozwe loko. Pona lelo ngana bino to kabwani to kutani mbala sima mais afa to kabwana bino na bele la nzamba milimu asakoli. Na bele la nzamba ba Thomas, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Men tekel parsin. Mistral canicule. Les numéros de contact plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 07 678. Merci beaucoup. Les numéros de contact yango wana ba rebas ba suggestion na za besoin libanga wana besoin Karine Mokonzo belo nzembo wana besoin peut-être information moi aussi Karine Mokonzo bengi reçoit direct numéro eza wana donc to kabona bino Mistral canicule Wakisha orage boucle nécromancie métaphysique Pelissa moto allume le feu épela moto puissance Mistral force contre force plus force égale force Mistral Wakisha boucle